Bandeko, Cynthia Wadol a raté voyage eza annulé pamba te pona makambo oyo ya bokono oyo, surtout ntango akokoma na kati ya France fale azala na 14 donc abombama mwa tamuke sima abima libanda pona bokono oyo. Yango wana lokola asalaki valise, akendaki deja kolala n'hotel, afutaki ndako ya bato pe akendaki deja pre bakende deja na aéroport pote ba voyager. Alors makambo nyonso eye kobeba. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato oyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Cynthia Wadol awa voyage enilame, a raté voyage, elingi koloba Cynthia Wadol azangi pe bisika mosusu ya kolala. Bisika oyo bozomona Cynthia Wadol azali sikoyo, ezali epai azalaki kozala te. Ezali epai oyo avandaki te, mais ezali a changer milieu. A changer yango brusquement parce que azalaki deja mboka oya Grèce, a preparaki deja pona kotika yango. Abongamaki, abongisaki pe ba valise. Mende bokono oyo na mibeko batie na dernier mi-temps, yango mutu esali a voyager te. Soki a voyager te, ezali pona mibeko wana kaka te, parce que ye na quarantaine avanda. En tout cas, makambo elingaki kokende bien te selo bango na ndenge ye alingaki ko voyager. Alors pona ko éviter ba risque ya mike to ya minene, yango wana Wadol andimi atikala mbongo ba billet ebeba, mais ebongi azala na inanu tamuke wana. Alors Wadol mwaye pa zonga bisika azalaki azezate, pamba te matela na ye sa pesaki yango motu. Sa ponaki nani ako remplacer bisika wana. Basani na ye, banzungu na ye, sa pesaki pe motu oyo ya ye ya confiance. Alors akoki kozonga kuna te abotola yango. Yango akei na ndaku ya ba garçon. Na ndaku oyo azali, ezali ba garçon na ba garçon. Alors parmi ba garçon wana, moko Cynthia Wadol ye moko ayebi relation baza na yango. Bien sûr, Cynthia Wadol azali chéri teka, mais azape na bentimité ne mususu na ba Congolais kaka na ba Ivoirien te to be kolo mususu. Alors bango wana bacheye akoti na ndaku wana. Yango bomoni Cynthia Wadol akomi komela na niveau moko ya kosakana te. Kanisa na ndaku ezakaka na ba garçon na ba garçon, ba jeune garçon, pe ba garçon wana bazali wana, bazali na bokono moko te na nzoto, bazali na courage makasi na nzoto, pe baza na beauté na kati ya ndaku baboki ezangaka te, surtout masanga makasi. Yango Wadol ndenge a raté voyage, na ndule na ndaku, na biloko kolia, pe na mbetu batiela ye deja wana. Lokola pe azalaki kokende kuna de temps en temps, sikoyo ayembala moko bayambi ye nesengo po a raté voyage, po ndeko mobali oyo aza piri ye na kati ya ndaku wana, azalaki vraiment na souci Wadol ndenge akendaki. Alors Wadol lokola zongi, ye pe aza nesengo te, mais asali kaka neti aza nesengo, pamba te ndeko mobali wana amonake nzambe mutu asali bongo pote Wadol aya pene na ye. Po amonake nyonso esalamaka ezali mokano ya nzambe, ezali destin. Yango wana bazali wana nesengo, baza komela.
wadol aza kolamba, wadol aza kokombola ndako, wadol akosala misala, bazali vraiment na esengo kitoko pe wadol nakanisa aservaki ye biloko mosusu oyo nde baservaka. Me na ndimi te ndeko mobali apesaki wadol omelette to asalelaki ye omelette ntango alamukaki, pamba te wadol azali sheri tekateka. Wana azali kaka ye moko ayebi soki wadol atiake na poste nini. Nakanisa wadol aza na esengo, pamba te aza na kati ya quit. Esengo oyo aza nango esengo te po arate voyage, esengo te po akutani na bango, me esengo oyo quit nde moto ezotinda ye bongo. Ezali nde basusi ndenge akoki kovoyage te. Basusi yango ebongwami esengo. Esengo sourire na kati ya quit. Tango quit ekosila bisika nde akokanisa, akosimba motu. Tango ngonga weekend ekokoka, tekateka bakobenga ye na telefone, bisika akoyebake bulo ebandi. Tango akozonga na kwe na ye oyo atekaka, amoni baremplaçant yango faluka kwe ya sika, wana nde akoyebake en tout cas sikoyo nazongi na position oyo nazalaki. Yango tika aseka, tika abina, tika alamba, pamba te azwi esika ya kotia mutu, yango nde mutu ezali très important. Tika abina, pamba te oyo yalingaki kobandone na Grèce, ayambi ye na motema moko pe alobi eza kaka mokano ya nkolo. Yango wana tika abina. Botika abina asepela, pamba te azali na ye na likambo na moto te, ebongi akontinue kosala mosala oyo alingi, akontinue kokotisa mbongo na ye na koteka-teka, pe voyage oyo ekoya nsima akoka kovoyage yango na ndenge ya kimia nyonso. Nakanisa na kati ya video yango soki olandi yango na Facebook na ye, eloko alobeli eza kaka azolamba, eloko alobeli mosusu nayoki bien te, eloko mosusu nde alakisi biso oyo nyonso alakisaka, ezali beauté na ye. Alobi atie maquillage te, atie même pas crayon, azo dégager kaka beauté. En tout cas wana message réussi pona bato yo baza libanda oyo bakoya kosomba yo. Me kuna pe ozoteka mande kitoko koleka bato ya libanda. Me eza mabete sheri tekateka opesa ya biso publicité. Ezalaka penza bien ozala na mwasi na mbetu to wapi, elle moko sans maquillage na intimité, ezalaka vraiment mabete. Eza au contraire kitoko, parce que par erreur okoki kopesa bizu na litama to kokolembola litama, olemboli ba produit to mafuta. Mais bon, kozala bio yango nde ezalaka bien. Yango kote kuna zala sir bato basombaka libanda bakosepela, oyo mpe basombaka na kati ata bayokaka lingala te. Me ntango bamoni yo oza mpe sans maquillage, obimi kaka ndenge ozalaka na bango ntango ozalaka avec maquillage. En tout cas bakozala desite ke basombaka nde sheri tekateka oyo ya kitoko ya bien. Bonne chance biso tokokoloba na yo kaka Cynthia Wadol. Ndenge pe orate voyage, en tout cas eza mabe te, po soki ozalaki na quarantaine na kanisa. Tango mosusu olingaki ozala toujours na contrôle ya mukanda. Balingaki bawanda kotunaka yo mukanda na kati ya quarantaine wana. Elingaki ozala bien te, olingaki kokende ata na cargo to na avion nini. Me destination bisiko wuti te, me destination kote mosusu inteli na tanga kombo. Yo moko yebi yango. Yango wana ndenge ozongi kuna eza kaka malamu. Sikoyo nde continue lisusu kosala kokotisa mbongo na yo, zala kaka na position oyo zaleli ti tango okoya lisusu koto koya na kanisa. Chance ekoya nango kaka komitungisa te, toza na yo toujours ensemble. Toyina yo te, tozali toujours elongo na yo sheri tekateka. Tekama kitoko, sala nyonso kosala ezali nzoto na yo, pamba te ozokotisa mbongo na yo. Apart kokotisa mbongo, ozoka bilengi pote, ozopona yo moko bato yango kotekela. En tout cas wana eza susu primordial, ozopona, ozocible bato kotekela na beauté na bango, na propriété na bango. En tout cas na ndimi te,
chéri teka teka ozo passer mabe. Yango ata o raté voyage, mais o raté marché te. Ozangi pe ndaku te, ozwi ndaku. Mais kolinga te o continue kozala na ndaku ya ba garçon. Linga ozwa ndaku mosusu ya yo moko to ozwa ndaku ndenge ozalaki ya bana basi. Ata bakoyina yo, ata bobando yo kanate, me bongi zala kaka na baninga no basi. Po mibali wana en tout cas na dimite babando surporter batalaka bote na yo to batikaka moko agutaka yo. En tout cas ata bakozwa yo te me bango na bango okobimisa bitumba. Bakoki kobunda na kati wana ekoki okweya ngambo pa na yo. Na sukisi awa otikala malamu. Bonne chance chéri teka teka. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.